prophète oyo atombola loboko likolo pe mbongo ekiti eza fukuki mbango ata Jésus atombola loboko likolo mbongo ekita te eza na nguya moko te na mokili oyo ekokani na nguya ya mobikisi kimba ezali soki nzambe na aza na okasa kolongo na maladi bongo ya kopambola vi na nga eza obi eza te babi la patronne Yvonne Niandabu. Nini bandaki koleka yo za mukuse moye otala esika evenema ezali ezate to bandaki kosala nini komata na mire omono mati na mire po sala nini bamusuba komata na nzete boye to boye te bamusuba komata na mapeka ya kulutu na ye boye to boye te to mataka po sala nini pomona kasi boye ba ete ndenge bovandi wana bovandi na sete bino baye banso bovandi na mabele na ngonga o tia na makanisi na ote ovandi na sete po lelo ezali mokolo mune lelo ezali mokolo moto na moto esengeli yamo lelo ezali mokolo moto na moto esengeli yamo fumuki mbangu nde kolo nguya eza na nguya moko te na mokili oyo ekokani na nguya ya mobikisi kimba ezali te kasi pasi mpe mikakatano po ete biso bato mwindu nanu toyebi nguya ya kosalela mobikisi kimbango te moto moko na moko oyo azali na esika oyo amitia ya kovanda te po ndenge tovandi na esika oyo ndenge ye moko mfumuki mbango alobaki po tokokisa mokolo ya lelo esengeli tomata nango yeba ete moto nyonso azali awa esi ya mati nango mfumuki mbango ye omati na ngomba mpo na nini po yo otala mokili bobi moto azalaka na ngomba nde moto atalaka bato nyonso boye to boye te yo ndenge oza wana yeba na mutulu ete ozali kotala bato nyonso tala bango Pumuki mbango ye kasi komata ngomba ezalaka liseki te komata ngomba ezalaka liseki te tozali kokende na nzela nzela ezali molai tozali kotia nzembo kati na nzela wana kasi mingi ntango bakomaka na ngomba esika makolo ebukanaka nde yango wana komata na ngomba ezalaka maseki te itwadi oye na bamboka ezalaka ndenge nini outi musika oza na koli na yo koli wana soki eza 20 kilo 30 kilo 50 kilo moto na mokumbana kasi kilo wana ezalaka esengo pe pasi mpona komema yango me ntango yo kokoma na kilo wana na ngomba papa ngomba elingaka kilo te boye te ngomba elingaka kilo ata koli wana eza muke me yeba koli wana soki ozomata nango na ngomba koli wana ekomaka kilo moto na moto na koli na yawa moto na moto na koli na yawa basali oza na bakoli na bino papa oza na bakoli na bino bamama oza na bakoli na bino kumwambanza yo mpo oza na koli na yo ekosanga te na koli na yo otie nini mpo na ngo mpe kozala nzala otie nini te baliaka bolamu te te yo olia bolamu na poko olia bolamu na koli na yo nini eza wana papa manzali kwanga na ye ya 700 jours na mane tumuki mbango ye ngai papa songo naza mpe na koli na nga 55 mbisi ya kokauka na 125 kwa
Mama yo poza na kolina. Moto na moto sengeleza na kolina. Kwa yebi na ngomba, tango bakomba kuna nzale bozo senga nini? Kubukibango ye. Sikoyo biso baso moto na kolina to komi sikoyo place ko matangomba. To lingi sikoyo to matangomba. Tango to matangomba papa ko sa yakate. Papa ko sa yakate. Sikoyo tango ya ye. Abato matangomba esengeli to sa? Migomo kiti. Papa. Abato matangomba esengeli to sa? Yo, bilo wone na komina. To ye baka deja, tam to na Philippines ngana na mungu. Yo na mbike, kombe de sagi mbi. Biu tu sagi mbi? Moto na komina. Choko bisingo ngomba ya ma? Bongele meswe. Papa te akoma kate ako? Esengeli chiko to sa? To sambela te. Eunwe. Yo tenze ko priere ba? Papa bandi ko sa? Tabu ba bandi ko sa bola. Kumungi ba wala tinzo? Apesi biso yenge tieno. Adi papa songo nzela tozoke ndezani mula. Ngomba ibala pasi pona goma. Moto na mikumana. Nakata basaki na bino boteni. Ngana yebisi fumu. Fumu tala kala bandunia. Moto na mutu azala kolina. Apolo yoni leza basaki na. Madesu. Mama nkepo ngani leza kolina yo. Fumu anakwa? Moto na kolina. Fumu akitala bi. Kwa fongola bakolina bi. Bisons to fongoli. Fumu alabina yemye kebino nyoso bozali na nza. Kasi tozali ko matango. Bino nyoso. Moto na simba kolina na mabo. Moto na kolina. Alobi ya moto matangomba. Tokendela na mai o tosobola nzo. Bisons na mai. Tozo yemba makanisi moto na kwamana. Telema wasukule bale. Balale. Kembe na tu kembe. Papa somba soyemba bembe sinaka na kolina. Tangu to sokoni mai fuma lobi tangu eko. Moto nyoso aboka kolina na ma. Moto nyoso aboka kolina na ma. Moto ko matangomba na koli. Nana waboka. Moto aboka kolina na ma. Ngana yebisi fumu. Bisa ukona uti na musika. Na tuti pilipili na mu. Kwanga na ngape ezali na bwanga bila bwanga te fumu biyo mutani kosoba banda ko bwa. Papa sa yoza komite. Bongo de la fumu te. Tomonde ni fumu ba di bino nyoso ba kolina ma. Fumu kibango ye. Et vous allez pas si pour nous voir à Polion. Et vous allez pas si bien passer. Mais ma misusu, il y a un moment à Polion là. Ma copine ça dit quoi? N'a pas? Thomson n'a pas? Pumba n'a pas? Pour moi, il n'a pas de la posité. Car si ma Polion se sert de bois. Moi, na maëlle il n'a pas combat quoi na ya. Non. Papa comité. Mwana maele ni nakuboka kwanga naye. Tumukimbango ye. Biso nyonso mutu awanga na te. Biso nyonso tozana bakoli na bi. Acha biso. Na pese fi. Monye kiti. Kota na wange kata sikati na pese. Logo na mfungo ningeboka kama bolebi na bi. Bobo ngai na lobi bien mfungo. Ngai mutu na lobi bien mfungo. Biso nyonso na sima ya kosokola to bwaka bakoli na ma ye toko matangomba maboko pa papa eunwe abetwe nani akobwaka kolina ya tombola musala nani akobwaka kolina ya tombola musala na sima
nyonso nabwaka bakoli na tozomata ngomba. Papa soko mpe aza na bakoli na ye yo moko esika ovandi tala koli na yo. Koli oyo oza nango eza mfumbwa te. Koli oyo oza nango eza madesu te. Koli oyo oza nango eza kwanga te. Kasi moto na moto atala koli na moto na moto ye moko ayebi koli na ye awo aza nango awa. Ngana kotanga te. Papa songo pesa na koli na ye na muko? Na mukongo. Soki pe ya kobwaka, soki pe ya kobomba. Yo kotala muninga. Mitala yo? Kumukimbango ye. Tala ngonga oyo tokomi na yango. Ngonga oyo tokomi na yango ekomi ngonga ya pasi. Soki biso oyo tovandi awa toleleli mokili te. Mokile kozwa kimia soki moke tia litoi yo mobundeli ya solo pona kotia kimia na kati na Kongo ezali yo mwana mobikisi kimba metumba na yo ezali nini etumba na yo ya liboso moto ya bundaka azalaka na charge te moto ya bundelaka batu azalaka na charge te. Koli na yo oyo oza nango yo moko omiyebi koli na yo. Tumukimbango ye mingi bakosa na ndenge nini. Eloko oyo nyonso oyo oza nango oyo nyonso zwi na nzela ya mabe oyo nyonso yo moko yebe zotungisa bomoi na yo nde koli na yango wana. Zwa koli wana bwaka na ma na sima ya kosokola zwa koli wana bwaka na ma sote ya bakoli ezali awa. Papa mama Nzambe asepelaka na moto ya masumu te pe Nzambe asalaka na nzoto elati masumu te. Ngonga oyo tozali na yango papa mama ezali ngonga ya losambo komitungisama te. Mingi na ngonga oyo tozolela tozomona pasi surtout biso bana mobikisi kimbangu. Kasi mwana na mwana alakisaka ezaleli ya papa na ye. Musala nini oyo mobikisi kimbangu apesaki papa kosi ezali musala ya kokangola batu pe kotalisa bango nzela ya so ezali mwana mobikisi kimbangu landa nzela ya solo. Ngongo tozana yango confusion kozala soki yo lingi kopota na confusion wana te tambula na bolingo mibeko tambula na bolingo mibeko misala na yo ezali nini musala na yo ezali losambo pona koluka kimia ekota na mbo koli ya liboso oyo batu baza nango ezali bilobaloba bilobaloba eza koli munene. Nzambe akosepela na mutu alobaka mingi te. Mfumukimbangu ye soki olingi kozala mwana mfumukimbangu fongola litoi kanga muno nalobi nini fongola litoi kanga muno. Soki okutani na batu bazoloba lisolo oyo yebi te kokota lisolo wana te. O mati na biso yoki batu abandi masolo yo kokota lisolo wana te. Yo mati na bisi kaka po yo pongonga oyo eza ngonga moko batu moko ya Mfumukimbangu bazotambula na kotosa mibeko te. Bososoli mais lokola yo za mwana Mfumukimbangu zala diferent na batu wana. Biloba loba mokumba ya liboso epai na yo mwana Mfumukimbangu biloba loba te. Ba misusu bazali soki akutai na groupe ya masolo bazoloba. Soki ya sombi masolo wana batu misusu bakoloba te. Ye kombo na ye ayebi nyo mwana Mfumukimbangu ata ayebi nyonso azalaka ki oyebi moto ayokaka mingi na moto alobaka mingi
motu aswaka mayele ezali ko ayoka kami Fumuki bango ye oya ayoka ka mingi ndeye mutakoma ka mwana maye comportement na yo esiko vandi na quartier lokola yo sa mwana Fumuki mbangu mwana ya papa kosi la kisa ezaleli na oya so mikumba na yo bwa mikumba to bwa kabeto bwa kate kasi na kobwaka mikumba mingi tangu mfuma na biba bwaka mikumba na mai mingi bakofongola basaki na bango bazwi bakwanga na poshe oyebi moto oyo bayebisi ye tika mabe metango avandi akanisi alobi na kotika mabe lobi lelo tika na sala na moto wana azwaka lipamboli te oyebi moto akufaka nzala po atiki mabe moto wana nde azwaka lipamboli ezalaka pasi soki yoza mama bayebisi yo mobali ozotambola na ye tika ye azali mobali ya ba mingongo kiti ezalaka pasi soki bayebisi yo mwasi ozotambola na ye azali mwasi ya bakutika ezalaka pa ezalaka pasi ezalaka pasi kasi tangu yosi bayebisi yo bongo ndima omona pasi wana nini we yaka omona mobali yango abande kopesa ota msu 5000 par jour mais mukolo kaka yo lobi oboyi ye mukolo wana super wax mtekoya ozwa bi ozwa te na ye kote ozwa bi ozwa te moto wane kita esikisa banguna na ngai nyonso moto wane kita esikisa banguna na ye nyonso pona nini banguna yango po baza basongi Fumuki mbango ye banguna yango po baza banani me ye moko muta osenga moto po zikisa banguna ye moko songi ya libo losambo wana yango losambo ya Fumuki mbangu te Fumuki mbangu apesa ki moto losambo te po aloka na yango mutu Fumuki mbangu apesa moto bokasi te po aboma na yango mutu Fumuki mbangu aboma te aswana te abunda te asilika te aganga te na baye oyo nyonso bakoma mikanda mindele nyonso bakoma mikanda pona koloba Fumuki mbangu bakoma ete azali prophète moko oyo azali humble koleka ba prophète ya mokili mobi abengana batu te ke batu bayale bolongwa akangela batu te ye bobeta osala nini azaka kaki po ayebi nzambe azakati na bolanda lolenge ya mobikisi kimba Fumuki mbangu losambo na ye kimia ekota mokili mobi bana na ye basepela mokili mobi kasi na sima ya osokola obwaka bakoli komata ngomba tata ye moko siko azali koya Fumuki mbangu ye tata ye moko siko azali koya ye sa telemi na ngomba alingi aloba na ye tata aloba to aloba te ningongo kiti toye kosuelo ko ya mutu ya batata ba mama toye kosuelo ko ya mutu sokola mabo na bande ya eloba na lobi na sima ya kosokola tobwaki mikumba tolendi mpona komata na ngomba siko tokomi na ngomba toli tokutana na nza tobongama be tobongama te tobongama ou bien tobongama te tozala ya kobongama ou bien tozala ya kobongama te kasi tata tanga apesaka bilei na ye apesaka bilei wana na calcul bilei ya nzambe bawelaka yango te keba soki oweli yango yo ndokuna te mwana na mesiri na soki nzambe azokabolela bino fufu
kota la quantité ya mutu te kokanza te ke mutu azwi fufa munene ye nde mutu akotonda po oyo ya nzambe ekozala ya moke kasi eleki motu Nzambe tata tala biso nkolo makambo mabe maleki biso nkolo yenge kuzolo Nzambe atala biso ndenge mokili ezali kotambola yango nde pasi ekoti na mokili kokufa Yese bokaki eseko sai vokansai kwe topeti milolo kuna boko wakati Alelo lelo tozali komata ngomba boyete tumwa lobi epai ya ntumwa koske malandwa sangisa bana na ngai nyonso omatisa bango na ngo lokola papa sikoyo abongami po amatisa biso tomata to tomata te yango tozali kopesa mikro epai ya ntumwa koske malandwa po amatisa biso na ngomba na suka epai ntumuki mbango azali boyete papa atelema to atelema te atele biso na esengo tango papa telemi to patimilo mpo maboko makasi mpona lokuma nzambe yenge muzulu alele moto tumuki mbangu yala kayala balongo ti tia balongo ti tia balongo ti tia tia safumuki mbangu batondo mingi nakanisi toyoki mateya lelo esengelaki tokende ngomba mfumu ayebisi ngai tosaka na biso nyonso yango moni na ngomba bavandaka na mabele mpe bino bobai na mabele mawa mingi namoni bamosu bavandi yekola mapapa bozali boyebi mfumu alobi na biso tokende ngomba kasi ya motuya tata songa te alobi ya liboso po tomata ngomba esengeli tosala nini tosokola devoir ya mibale ezali tobwaka bakoli devoir ya misato ezali kosimba nini komata ngomba mpe kosimba banini etape biloko misato atei biso papa mama tumuki mbangu ayebisa biso aza na bisika zomi oyo bazosambela nkombole na bosolo alobi kasi ngai kimbangu nalalakawa nani andimi yango puma alobi na biso aza na kabu ya elaka dima ngomba oye alalaka oyo ye avisitaka na dima ngomba wana alobi lingomba ya yambo oyo esika ye alalaka eza awa na kumbi 33 geta yenge muzulu yenge bantoto yenge bantoto yenge kuzulu balongo ti tia ngai ntango mfumu aloba yango bandeko na ngai bolanda bana kumi 43 basali bamakesa biso bandimi
tolanda bamama batata ntango mfumu alobi yango ntango mfumu kimbangu alobi yango bon nandima kasi nandima vraimen te ndenge mpe yo mpe ovandi awa okoloba mpe mangomba nyonso oyo kimbangu aza nango bazolobela nkombo na ye koma kimbangu alala awa mama pesa mwana libele koma mpumu aloba na biso alalaka awa tobandi na se kobanda na se eza parmi première étape papa songa te ntango kotelema maye ovandelaki na se okozongela yango to okobwaka yenge muzulu yenge batoto depa liboso oyo lelo ovandi na se papa mama oyembala liboso bakiti ya mwana tozangi bakiti te mfumu alobi tobana na se kovanda na se eza komikitisa kasi me kotelema ntango kotelema ezala nini oyo kotelema nango mokumba nini oyo kotelema nango kanisa singa okobanda kotambola okosimba lokonzi nini pokwela te banda kolongwa ana eglize ti ozonga okoma na ndako na yo eloko nini ekopesa okasi pokweyisama te po mingi na porte église kaka ntango abimaka na église na porte église azongeli mai ya mabe oyo asalelaka jour wana nabikola bato vendredi mardi nabikola mwana moko mwana wana nabikola ye mutu nzoto na kati ye ntango nabikola ye natali libanda mutu nazobikola ye wana libanda atelemi na ye yenge muzulu yenge batoto nazobikola mutu na kati vendredi mardi nazobikola mutu na kati kasi ye wana na libanda atelemi azotala ngai nayebisi akende kozwa oyo tiki libanda abimi akezwa zonge koti alongo ti iya ye ntango mosusu mpe yo vandi awa ti okotaka na komi 23 ngambo etikalaka libanda yeta kanisa po esika nzambe avandaka esengeli mopepe wana evandelaka nzambe awa bino bozwa yango yenge muzulu yenge batoto ndenge mutu oyo tala oyo atambolaka na prophète akomaka mpe prophète oyo atambolaka na mutu ya mayele mpe akomaka mutu ya mayele yenge muzulu yenge batoto bongo yo ovandaka awa na kumbi esika nzambe azali esika nzambe alalaka papa mama bénéfice de la suite topi bongisi mani matei ya papa na biso atei alobi 3 étapes soki tolongi yango nde tokomona na bato ngai abimaki na ntongo na 5h30 babengi ngai nake place nakei motu wana aza moto kimbangu te tala bandeko nanga kimbangu asalaka beteke maboko makasi kimbangu asalaka papa mama motu wana awuti na bopitel nyonso na kasi nakobenga mpe na monde entier ata na mbongo na ye aye kobela ake afrique du sud esimbi te ake france esimbi te ake suisse alobi papa bamashini mosusu nga mutu na koti na kati na mashine papa babimisinga ata na kobima boye maladi kaka na nzoto chaque mois un mois après un mois fana mbela akisi ya 3000 euros kasi papa wana bayekolakisa ye awa na kobi 43 mokolo yango mpe eza mokolo oyo
biso na ndako tosala bakiti na papa te na longwa tokesala opération papa wana azalaki na cancer ya foie siko motema awa evimbi esali lokola bibon euti na motema atanga moko te wana nosala opération nazobanga atanga moko nosala opération nasala kutu na ndenge nini natindi bafuma mbanza bokela na luku na botala position wana bango bakanisaka nga natindi bango na ndenge nga bien natinda bango mpo batala moto yango akovivre mpe akovivre te po soki bakangi bango nga na kosala démarche mpo babima balongo ti tia balongo ti tia vraiment bamama bakei na bafuma mbanza nga nake na tomo na tati ndenge nini asumbi mingi papa tika na ngutu kutu alembi nga lobi kwanza vivasa ba nasika libanga oyo sona nzoto libanga oyo wana pe epa na yo pe batie na libumu papa wana na nasambeli awa te papa mama libanga papa mbanza ye tala yeba bapoto ya scanner apoto tozomona ngo awa amelaka chaque mois qui c'est 3000 euros libanga ya pamba na koma fumuki mbangu nde tozoloba boye lelo papa wana touti na ndako ntina kwe ya prince libumu na ye ezongi normal papa azongeli mosala yenge muzulu yenge batoto yenge kuzulu soki mutu oyo ya sango nga na beteli no masolo bongo oyo bino momonaka oyo esalemaka koma osenga mpe nzambe te mape oyo namonaka na kumbi esalemaka na kumbi nzambe mipambolaka soki nzambe azala bokasa kolongo na maladi bongo ya kopambola bina nga eza obi eza te yenge muzulu yenge batoto soko koma fumuki mbangu ebikisaka esekusaki mama dina komaki mbangu ebimaki na site ebimaki komanga nazwa te komanga kombo na nga ezala kaka pami ya bato ya pasi bato ya bamama mpona nini tuna nini kombo na ngai babengaka ngo kaka motu oyo azangi ntina tala jour wana nalobi analyse tumu apesi biso nzela alobi te lolenge nini papa akokoma na mombongo tosala moke tosala nzinzani ya biso moko chaque dimanche mbongo wana ekokota na kesi ya motu te moto akobomba yango te dimanche biso nte tosangisi topesi papa ozwi combien mbongo ozwi osala moni papa nakobana okende lufu likambo te soki olobi soki oza na biti te mwana okotana lisanga wana esati ata tosambeli awa tosambelaki mbangu mpesa bisa mumbungu ekoya te yenge muzulu yenge batoto yenge kuzulu balongo tia fumu apesaki nga makambo mbale alobi nanga papa kosi 2017 mpo ngai natikelaka na 3 ans ya promese ya nzambe ayebisa ngai mpo nayebisa bino nalota de contener mfumu apesanga de contener bozino yango sikoyo na mbula oyo akatelaka nga tetelaka 2 ans etikali kasi lelo apesaki nga baprojet mibale projet liboso ya kopambola bino nsima ya kotelema il faut via moto nyonso monaki mbango etelema mpe geta opesi maboko mpe bilelo makasi mpona alobaka aucun jamais mobola akamba bato geta soki solo tosambanaki mbango ima ya solo tokotana babola te bobo ndenge bible eyebisa bino eza pasi mutu ya bozwi amona bokonza lokolo lokuta na bango eza pasi mobola amona bokonza ya likolo eza pasi mutu ya maladi asima bondimi mpa nzambe mpo maladi ememaka mutu na baposa nyonso
Puis attendez, on a coupé en trois. Ce qui n'a nous les kama malade oh yela qui awa. N'a nous une réponse dans mon thé. Comme bien à mon dîner à on se bat quand c'est mon mari. On se bat trop de quand c'est mon mari. Avant on se bat quand c'est mon mari il faut. Oh je la réponse n'est le cosui. Yenge muzuru. Yenge batoto. Si madame pour les malades. Papa aïe le. Ce qui est envoyé awa, assurer mon réponse c'est papa, ce qui me dit envoyer papa. Vous dites combien? Il y a kapana biso awa na balabala qui fout à numéro 18. Kuna maman wana za kuna azobi kula makasi papa akokende. Ngeta. Le lengeni yango de lobi ce qui bible était ya kibino mutu ya bozwi akoki komona bozwi lola te to bokoza likolo te papa koza lobi na bino lokuta eza pasi mingi mobola amona kokonza likolo mpona nini mpo mobola okanaki te kotonga mutu kasi nzala mpe tokisi yo mutu webi nzala ekanga mutu kindoki noko vraiment akokabeli nga azolakisa yango se ya nzala ekomi kokanisa makambo mosusu oyo moto osali te yenge muzulu Yenge batoto. ozangi yango lelo ntango tozotelema awa po tokosambela kovanda ntango totelema awa zwa mokumba sokola mai ya molimo soki bano ya kumi 33 nano osokola te luka moye nde ovandi awa osokola lelo banakibelaki mbangu soki nano osokola te luka moye lelo osokola sima ntango otelema so mokumba nyonso bwaka na se kundango na se mabe Ya mabele. yenge muzulu Yenge batoto. pomona yango susu te koloba te nasala na kosenga bolimbisi mpa nzambe oyo nzambe akolimbisaka tuku na sango chapitre wana nga nalingaka ngo te eza chapitre oyo ebebisaka mokili oyibi lelo nzambe elimbisa nayebi lobi nzambe elimbisa nayibi kuna nzambe elimbisa te yango te mpa na biso toza tikama mpe bwaka yango na mai ecola mpo ozala libre mpo mokolo mwana kobotama oyebi yango te mokolo nzambe okutana na nzambe oyebi mokolo yango te mpo ebebonga te soki olobi na kobongama lobi mpo na solama nzambe soki nzambe yango olobi lelo kaka buse ezopambola soki ozobongama nano mpona mpo olobi nzambe akolimbisaka tuku na nsambo na nsambo yango batela bamama mate ya mokolo lelo 3 étapes oyo motei na biso tei biso tosimango malamu ntango ozosonga na ndako banayokanisaka mokumba ya liboso esengeli na sokola eske bana nandimelaki mbangu tina sokola mpo conscience na eyebi nini oyo yo ozali kosala aba oya awa oyebi nini aliaki atanga ozi nayebi te kasi motema na eyebi balongoki iya yango wana bapapa bamama nasepelaki na kati ya message na ngo napesaki misala bata pepi bale mfumu apesaki mpe baepreuve nango lingomba tokotisha na bilanga a partir ya lundi déjà tomati soki tonzamba asungi lobi na pongwa déjà tokokende déjà tosombi 10 hectares ya tosombi pour 2017 il faut kolongola image de l'église soki nalingi yo mpe osalikanisi impise tokeba somongo na bakongo lobi lundi déjà tozokende kosalisa mwa makambo ndambu déjà kasi yo mpe mwana kimbangu nalingi papa mama omoni ntango batekatila pembe awa il faut lukaka mpenza mpe natiaka eza parmi ya priere noko na kosambela mikolo webi moïse atambola
kasi mokolo moko Moïse nzambe ayebisi Moïse yebisa bato na yo bakotaka ndako na ngai maboko pamba te lokuta ye ya solo est-ce que chapitre wana eza mabe to eza malamu eza malamu nga na koyebisa bino eza mabe te eza mabe te ngai nalingaka maboko ya motu nyonso awa ezalaka vidi te mpo lelo molinde ovandi awa soki maboko no ezalaka vidi na famille na bino bakofinga bonzambe na yo bino bataki mbango bino bapapa bapola ya pambapamba yenge muzulu yenge batoto sikoyo ngai nalebi fumuki mbangu sel prophète oyo atombola loboko likolo mpe mbongo ekiti eza mfumuki mbangu ata jésus atombola loboko likolo mbongo ekita te ngeta mpe atombola loboko likolo mbongo ekita te kasi na monde entier un seul prophète oyo atombola loboko likolo alobi mbongo ekiti na sepete maboko makasi lelo tika mbongo wana ekitela bino bovandi awa tika mbongo wana ekita epa mutu nyonso oyo ndimeli kombo na ye iso nde tokama mokili puma yebisa biso na 2008 papa kozindi koleko ya kokolebisa tobeli mambongo ngeta sikoyo ebitala kaka mfumu na 2000 nakati ba 2004 mfumu alobi na biso papa sansi ngeta lumubisa kuita montwala sibajekisa luya lubongo siko ngai na yo tobitala ngai na yotambolaka makolo bapremier babola bakusulize bangunda kasi apromettre biso mikolo koya biso tokodebisa gouvernement mo ngai kosi nakodebisa gouvernement mo na ndenge na te ya awa tatu na poche nanga $50 nini tatu 3000 na poche alors nini wana lobi papa mama souffrance ko eza na monde souffrance ko eza na mokili yo nde okozala na parole mpe liloba ya kobikisa mokili okodebisa mbongo wi okoma na mbongo ebele mayele oyo ekopesa mokili mbongo ekowuta pana nga alobi awa soki biso tolobi kaka lelo kati tobani awa tobimisa ingomba na biso ebana kobimisa moto moko abima na mombongo lelo boyaka na mbongo bozokoka na mbongo moko na comprendre kaka ko papa telemi awa papa telema alelo moto papa toza 5 000 na moi ekoya topesa mo papa moi ekoya topesa mo maman est-ce que soki toza 10 000 toza 1000 personnes toza 1000 personnes par 5 combien hein 5 000 hein 5 millions soki bapesi bapa 5 millions akeso maketch abandi kobula nango akomi pato te epesa mosu papa azongisaka mwana na mwa $100 mpo okokweya te okokweya mpe okweya te lobaka yo moko kasi ata États-Unis boyokaka sango ata mundele oyo boyokaka sango adevelope ye moko te ata États-Unis oyo boyokaka sango po ekoma grande puissance lisanga ya bato basangani basali États-Unis na yo moko okoza na force te ekomata biso banaki mangu to réfléchir mayele oyo nalandi yango lobi na kolukaluka bayebisi ngai église moko
pas message. Abraham. Ok. Pour ngai na solo kaming na bakambi. Et ça va passer réveil na solo na bango na bango qui est métier. Pour na yiba comment développer. Ba yebi ngai oh pana biso awa. Au moins ndenge na ba boutique ba box na carte. Biso pe awa na payam to zaka mayele ya ko box na carte na carte église. Mais bien pratique non. Pas possible de mettre la gadia ma pour eza makasa koko. Okomona mona kimbangwa lingi suki. Dola mutana désert. Ezaleli oyo batu bakobetela maboko na mabalabala ya mwana ezali ya nzambe oyo ekosala batu bamena koyina yo ezaleli wana awa na lingomba awa ezala te mpe kota te balongoki bagene ya kintwani nalingi ane oyo tochange na modele bamama tozotelema kala mingi te tozotelema kala kotelema na biso papa songo atalisi biso ya mutu ya koleka soki ozomata ngomba ozosimba nzete te to makasa te oyo ya makasi mama soki osi eti okozonga na miniti moko moke ozongi place obandelaki mingi bayaki eglise si bababongaki kasi pasi na bango ezongi susu mpona nini babuki maye oyo nzambe alobelaka bango premier jour bazongeli bilei na bango ya kala bazongeli bonzambe na bango ya kala eske nzambe oyo wana osambelaki kasi esika balokelaki ozalaki wana kasi nzambe namonaki te mpona nini siko nzambe oyebaki kimbanga pamboli yo ozongi su na mai ya bangulu osokolaki soki pasi ezongi foti ya nani eyo moko balongo tia yango wana bamama bapapa tika kisimbi ya mabele akamata pasi ya moko na moko oyo asi kovanda awa yango tosambeli mukikatu mutuku bama bukana butuka bambanda babingi zangi zulu lusidi babo tonda pulusi
Papa, merci. Kwaku ikuta ikutusibukila ngantangwa. Kutemuna ngantangwa. Bete bana ba kutukulombele lyaka. Lumbuki awenu le 19 Mungondo ya nana July 2017 Tizili mulomba kwa bena bakulu mani mwana Kongo kadi bena bikula mbandu ya imbandu ya nsilulu imbandu ya nuksa nsilulu zenu nangaruzei mosi menyino wakavumaki yaki katuzidi mpambako kwa beno kandi tuzidi mulomba kwa beno luvubamu yelomba luvubamu ya nsiya ya Kongo tala menga militenguka kondo kwa bila tuka mu este ya nsiya ya Kongo na te kuweste ingenzana moyo zana fumukimbamu Vavandinga akupasisia iya tamwa luvuba Tata kitulomba kukwangeye Kitulomba kakandwenga Muntamu na zonzo Kalutu ya mbulaniko Ututela maza kweto Bondo latela maza zinkanga zetu Pazila milo akalupukia unu Genzanga moyo unabuva kwako Unasana kwako Pusu tulombele mamonika mukoma mfumu kimbangu intu interneto ingeta tonda tutali ngambo ya bisu tusali matuga mingi takalisi ngomba ya mutu mataki ya mwana tosimba ya mutu ya Misatu obuté na biso ate biso alobi na biso devoir et liboso tokota na mai tosokola po nzambe pour le moment nzambe aza na posa pambola yo kasi lisenga nzambe asengisaka mongo kota mai osokola ya mibale zwa mokumba nyonso bwaka na mai Misatu alobi sikasima omatango kasi keba Mose lulu eza makasi na nzela ya ngomba oyo akendaka mangengi ngayebi okoma pokomi na katikati ya ngomba kasi Mose liso bazwi yo na 1 minute esika omataki 30 minutes kasi na 1 minute okoma koswie lungu na yo ili minute okomi na se bisiko bandela ki ingeta nani alingi bandela susu esika okomi esengeli ata osieti wana kasi se ezwa yo te yenge muzulu yenge matoto oloba te tina vande oboye etumbesidi etumbeza kaka po mwana nzambe aza kola fleur oyebi Fokusuranga mafumu noko kukuni wa nduko soki olinga kabanzoi na elanga te kolona wanu na bilanga te po wanu soki atika fleur banzoi basalaka nini ayaka nde esika tokobenga mabana nzambe etumba na biso mpe kozala kaka kasi napengama mopolite kasi napengama molongi ako nzambe oyo ngai andimeli nzambe akimbangu esika moko esheki nemonanaki oyebaka te mundele aluka amonisa mokili eshekaki mbangu kasi atikala komona eshekaki mbangu te yango monaki ye na mitambo nyonso ya satana asidi kimbangu abini betela maboko makasi balandi pigeon batie poison na kati bapesi kimbangu lia pigeon kimbangu asi pigeon kokoma sa asambeli na ye te asimbika sani
pigeon ebandi kobimisa bapine pigeon ezongi bomoi pigeon apumbwe ndenge lelo mpe ovandi awa bakotela yo poison ndenge ovandi awa poison na yo ezalaka te bata poison na biloko poison na yo pasi ozomona lelo kasi ako pigeon ya kimbangu oyo babebisaki oyo babakaki michopo na fulu babwaki bapini kuna na fulu bazima kolo bakati kasi ntango akomaki na maboko mfumu kimbangu pishe ezongaki bomoi ndenge mpe lelo mpe yo kozonga bomoi mokolo ya le kasi nalingi apa ozwa lipamboli yango omisokola kaka popa nzambe apesaka ne moto ya mabe te epa nzambe nandimi na nga te na conscience na yo parent oza awa mama nani andimi kokabela mwana ne biloko mwana na ye asokoli maboko te opesi fu na maboko nani aza te defa yo parent ezali koyebisa mwana avana pesa biloko lia sala nini sokola maboko ndenge nzambe na ngai nzambe atumukimango alobi na biso sokola maboko apapesa biso tumukimango na kati ya boloko bakangi balobi 30 ans okobima su te kasi kimbango asalaki nyonso alingaki mondele ayoki akentana na boloko ti balevidi kimbango aza te babandi koluka kimbango aza wapi na kanti histoire wana bino nyonso bayebi yango babandi koluka kimbango aza wapi mpona awa na boloko vide place eza su te kimbango aza te bapesi ndikisa chaque province boluka kimbango aza wapi ntango wana toza na 7 province yenge muzulu kongo eza na 7 province telefone mokonzi bandi kolela alo awa na bandulu kimbango amonani chaque province baye na kimbango na bango batali boye kimbango 6 avandi alo chef tokangi ye yaka na ye awa batali boye kimbango 6 bobandisa bango kimbango avandi